des services de qualité. Ne cherchez pas hier, Diaspo est arrivé pour un service meilleur. Venez nous visiter avec Diaspo RDC. Merci Balandia, www.diaspora-rdc.com. Merci, nous vous toujours ébélé vraiment. Et Rolanda Mono Amouké Ginette, moi, la cadette. Vous comprenez déjà ce moment où on c'est qu'il y a toujours Yamoto ya pour Nabino. Et le Ginette, moi, il y a Rabino toujours Yabatamoto. Et là, il y a général et Tumba. Parce que vous allez nous sentir qu'il y a déjà Aza na plateau na Ginette, moi, on en solo année, to beta ma solo sika. Ma solo a déjà atika ko beta, au beta sika. Mais so pe a kale sing to lobela, photo lobela. Pour singera toujours vraiment bongo. Ok, bonjour maître. Bonjour Mwaka. C'est un peu mono awa pour ne pas écouter na kuta no aiza mo occasion mo boy ma tour mo regarder dimanche za na beta tour na chaîne na kuta no en tout cas c'est un peu être salinga na kuta na yo vraiment ngape sengo ya trop kokuta na mo no ya muki vraiment Mwaka ne yo mozolo ba donc voilà la sepeli. Ok maître to bien kara kunzalo ton a choisi quoi mais aka général quoi. Ok général bouti Angola. Beton sur Angola pour battre comprendre nous allons Angola les qui ont dit sur Angola non Angola on a déjà to kendango na zongi yango kaka Angola kendango na hérité oui kendango on a fait rigola oui donc oui Angola l'équipe bien Angola l'équipe ba mbi biso bien ezalate donc na mona ake ya bongote banana bando betandule na ndenga Angola. Donc voilà. Et Angola qui toko vraiment Angola l'équipe bien, le concert l'équipe bien et Bayambi Bisso bien, l'équipe nango bien femme. Bien. To babi to ki ka basanke kuna bosali mpiaka kunza doa ko boaka te loko te qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non ko boaka te c'est trop dit donc on est à Moussa nanga nzambe so apesi moto donc. Kuna papa koto bino non musique eza na ki kuna papa kuna bisote. Musique eza ba fanatique ya papa bakendaki na ki papa ya mwana bakendaki na ki mwana donc voilà o bazalaki ya papa bakendaki na ki papa biso pe to beti musique na biso ezaka normal piaka et pas na biso ezalate donc batutu bachaki plein biso betaki na Signa Africa on ba bitana na Atlantique même voilà et les cas nango bien to betaki be jour mon côté biso betaki vendredi bango ba beti et tout ça naki papa ba ye naki papa naki mwana ba ke naki mwana donc voilà et les cas qui bien piaka et na côté na bisoté et wataza mutabe ngombi plein zaki dégâts to bete na Signa Africa to cartonaki et côté wana salo wana so toni na Angola obeti mutu mo beta les cas on a beta sala piaka non na lobike biso ndeka to yokeli kuna boyoki kasi mutongo na ninga pimo kisoni sona yeba ofula te ko fulete wana problème na ye Congo ti obi Congo non boko fula c'est quoi na problème na ye non na sens ni ko fula ete ya bato wana tamu soko omona mo mabe mais biso to yoki kuna ke mutu moko abetaka wana kutu tout ça voilà mais biso beti wana na Afrika dégâts Signa Africa to keli susu première fois et ça na bato pe ba Hollanda biso bo beta wana na sima. Donc to beti na piscine moko boye faut sentir donc place où on a dégâts ouais et les caille bien ko bois kaisa mboka nanga o kokoka ko bois ka te voilà na beta ba concert wana ko bois ki kablo ko no akala to ya sika nyonso na bois ka ya ba plan nanga na ya kala na ya sika eloko ezosala bango babunda kibombanda tala babundi pona zuwa ye eloko esali bango baswana ye kibombanda na ye mobali na ye alukela ye abundaka tango nyonso ya baplan nanga partout kabiloko no partout partout nazo donc que place on tient héritier wata lelango nakocha pe faire ego na kata ya mouvement ya héritier bok no pe faire ego lelango bo ça mabeli on va to changer de page ya bakina na ocha mukonzi nanga mukonzi nanga boya ba plan d'abord nanga tekiza bakrina quand tu étais là-bas au boaki faire rigoler c'est quand on commis awa au boaki bakri yango au tient ce que héritier mais pourquoi pour changer ka bakri mocha munani mukonzi na changer de papa changer déjà papa me changer ka bakri te quand même na changer crité mais na changer papa funa cha papa nanga musuna ko valoriser tes pères mususu et ta qui père nanga ça na père wana pe déjà le passé donc voilà. Ok Kunzardo après temps ebelo sali na ndako combien de mois de je sais na ndako 11 mois
11 mois. Otoke ba rimero kunzardo abeli liboma o kunzardo boye kunzardo zo tant kutana o télé les occasions. Na kutana kunzardo lelo na tuni makambo. Parce que bato wana balobaki wana balobaki wana esukaka na balobaki. Mais moto pa monanga te. Moto pe balobaki wana ka esukaka na. To mona soka zali. Yana moto mo pena benganga na oyoka yo kofi. Misepeka ya mboko ya me moko boya obingelelanga na ututala wa pasteur nani ngwende na yo etatamana pasteur Atoms na totalia aloba ikalikambo wana do balobi pena zo benga kolo mama wana lekaki allo balobi okay mama nani balobi pena kufia solo mais kolo do mutu wana pena benganga donc batu wana kaka nde o balukaki nga na existe te na mokili yango nasala eloko moko boye banguna na ngai batielaki nga mitambo na kangama na ngai yaya batielaki nga mitambo na kangama na ngai wata batimolaki libulu na dinda diu babosani yakela ngai nzambe makasi Yesu lelile bakoyoka nsango bakoyoka sanga kunzardo akomi bakotoyo donc batu wana balingaki na batiela inga mitambo wana loko esimbi te loko esimba nango te yango babimisa ba rimero oyo toloba donc nga esalanga ko pasite esalanga bien moni mutu soka zana makambo te moyeba tonga ye mbalobela ye sate babambaka malibanga na mbuma oyo ka etela oyo etela te jamais moto moko aza eloko te babandoko sele makambo tellement biso toza eloko toza na makambo eza kati na biso ya omoni mokili fo eloba bo voilà. Ok, na ndeko bakunzardo sali ba mwa ebele na ndako siko ya sika nini oyeli biso ya sika oyo na uti obwakelo banguna na ngai batielaki nga mitambo na kangama na ngai yaya batielaki nga mitambo na kangama na ngai wata batimolaki libulu na dinda diu babosani yakela ngai nzambe makasi Yesu lelile bakoyoka nsango pekisa ye kisa mboka pekisa ye Charlie Pakalingomba na mosika bopekisa ne mama Salote na mibali ya bato yaya ale mama moboti mobimba kaka bilinga ba mama baboya kokola kaka bilula amon héritier wata ona ba biloko ba oyoka na timo okay mama moboti mobimba ba papa moboti mobimba père pena moboti père mobilinga irresponsable donc atika ba nanda ka bilinga amona mona kenza atie na carnet noir donc voilà ona ba oyoka ngo kala tina décembre mato kita obina solo pour muta osalo bina o comprendre ete o asala mokilo apesanga donc oyo donc voilà yende muta osala bat babina ngakuna ko forcer na ngate ouais biso forcer te ma mbwana monde bat babina kibombanda na bando yebisaka bato boye mais to bat babina kibombanda babina ki parce que tu étais pas faire rigola et babina kibombanda na boka ngo yeyo siko o esala ke bina force ezala kuna yango pe kaka ouais force wana oyo kapena eloko ezosala bango babunda vuangoka yango na force yango kaka na force wana kuta ezalaki sans lumière ça veut dire donc nazalaki Satan te dia nzambe te nazali pe yo moto zana wana Satan te wana nzambe toza nani wa mutu te ozeloko te ngasi ko nazalaki bongo mais pas faire tellement parce qu'on a ngolu yango bato baonda obina awa sikoyo nana grand prêtre nzambe nana nisusu esilit kuno zagi libanda nzambe te nini te nzambe te Satan te na katikati sala ka toujours ba mabe belé naza mutu mabe mutu mabe kotonga kotonga kofinga koina tiko koto tiko tongo tiko fingo tiko ina voilà kotonga kofinga koina lolendo kibonga yo ngaka siko obiki siko koto yo timu wata naza kota nzambe alinga mabete
ngate ko tonga te ko finga te ko yila te linga bambwakela te voilà tiko soto ki bambwakela ponza mbalinga banguna na ngai wana pourquoi tika bango mokena na ngai eza inspiration nazwa ki na bible po nga na concentre bible trop soko moni leo naza envie bo parce que Dieu azananga soki Dieu azalaki te nde balobi wana linga ezwanga moni balobi oyo lobaki wana OK balobi ezwanga sikoyo nazwa ki na bible banguna na nga omati bato balobaka yo zoloba o banguna na bwakeli banguna na yo pe eza prière na biso tout donc ça veut dire mutu biso tout wana banguna na biso même na famille même na bisala toujours sala partout parce que na lobi banguna na ngaya balobi oyo lobaki na début na balobaki dire que kunzado beli liboma kunzado boye kunzado oye asima ikisi bona boye tout ça balobi wana yango ne na saleli bango banguna na ngai batielaki nga mitambo na kangama na ngai yaya batielaki nga mitambo ngamu nazali na nga na sata te bon kozala na sata ntango deja otongo ozofinga oza na sata voilà otongo ozofinga ozotiola donc eza oza na misala na ye atosimbikisi te bato bakanisa te mabe eza te non ntango otambola deya na sata otaki ombango ozwa yo donc bato sikoyo balingai baprofite tellement biso toana bilaka à part makambo musique lobi tant mususu oyambanga na obetelo masolo mususu. OK, merci vraiment. Tellement bilaka na nanu ekokisami te na kotika mokili te. Il faut kana zala na binisa na mboka. Soko moninga pe na zongeli musique parce que yemei o asala likolo. Soko ke kunzado mo sambela comme ni frère mo. Oui, na sambelaka na koma ko sambela. Ya ona ebisoti nazaki nzambe te. On église ni na ba église les rochers motela kisinga les rochers wapi oui vite na mama Mobutu oui bon na mama Mobutu OK les rochers papa c'est Jean-Claude Mbumba OK ouais donc voilà les rochers et tout ça voilà ba côté wana donc moi ça mène les rochers ba place belé non donc kana les rochers dans ce frère Kunzado to frère Kunzado na kati église les rochers oh kunzado nzamba moko OK non nzamba za partout balukaki partout tamusuko awa azanzambe na ote fuluka eta musuko monele boy et voilà batu baba no mona ke nzamba za boy Yesu tolanda e na ke zo lobiko alandi pasimike lamba Yesu abiki Yesu balukaka e partout yaza azana biso nde toza boy mais pose wa fuluka voilà. Merci Kunzado. En tout cas, tu peux t'appeler sur l'album pour album déjà yango bobi décembre déjà boboaka déjà ba générique. Pour bien mon système 2 générique 3 générique. Bonga mon abino combien? Biso toza na ba générique tout ça là mais oye ko bimande yango. Mais na studio lobby na kotsa ki témoin et yango moni la pena olinga na panza to te na panza lobby trop. Na koti lobby to koti 3 générique. To côté générique ya bako qui combien de personnes toza Brando Lazare Avatar toza na Plata Ngwangi Zon toza na Esha to bengeye kri wana so bandika fu bato bakota Esha toza suna nani susu ouais to boki on dirait 4 donc nga Esha Avatar na Ngwangi Zon donc toza 4 on est quatre déjà to côté ici et tikalika to banda to cha tsko ya propre o bato babinaka mais to che ba témoin déjà pour ba guitariste ba so moyen nini ba guitariste ba so moyen ya obeta pardon donc voilà est-ce que style ni beaucoup dans un album moko 3 génériques non ils là déjà ba depuis kala depuis deux génériques ils là déjà mais est-ce que ba news pas comme système à 2 génériques 3 génériques pour garder bisoto moni banzembo siko comment ba 26 chansons mais belé tant mususu générique ga moko yango moni pe ba komi faut ça mais ça là déjà on dirait kala ça OK c'est aussi c'est déjà studio na moni aussi c'est déjà nano silité to kota ki lobby témoin donc ba lobby so nzamba la musi biso pese biso so mukolo tam so lobby mardi to ko silisa le bateau tout na ebité so émission écoute c'est la générique autozilan quand générique au décembre so nzamba alingi décembre au être bina to yoka ba kia kunze so ki alingi de so alingi 2016 so nzamba permettre ba pour ya zalaka mettre ya tempé kunzara do bon nzambe toujours eza so ko zangiye
oze loko te ata côté wana mais côté wana côté wapi côté na onge côté kuna kuba me bosko ba baza kuna sko sort na bango zé sort na bango mabe be makasi sort na bango lifelo faut ba luka kibonzambe za fin soko zangi yango na vie na oza mutu te surtout vivre boye bonzamba lingi tout ça donc voilà faut tout ça na kibonzambe trop voilà yango moni na tanga komo nzambe po saelinga ya minene vraiment on faut c'est pas témoignage jour o déjà na lo beza témoignage bato ba confondre ka témoignage eza te que faut ba filmer nga te faut na église te témoignage eza mo kande na lo bano boy donc yango témoignage oyo ko memo betela bato yango ezo panzana ezo ke na témoignage bato ba confondre ngo de biso tozo tanga bible tozo comprendre kibonzambe ndenge bato batambuselaka biso ndenge pe biso moko tozo totambola lelo non kibonzambe za bato bamemela bato te ondire soki non donc voilà on a koloba yango. Ok, merci en tout cas. Merci Navie Nanga Sele Kassala Congolo, mon vieux. Pourquoi pas mon vieux Vesta Umberto Moté, ma maman Jeannette, côté aux Ali, vraiment, bon dimanche Nayo. Pourquoi pas celui qu'on appelle Rachid Chobo et Adidi Chango, hein, tout nion so obolinga Jeannette, moi, la cadette, hein, Jeannette, moi, rapenaye, nana Kunzardo. Lelo aussi Kunzardo à Koloba. Koloba ni na héritier Watanabe. Non, boss Nangai. Ndenge na bon toi mokili nde to jija kae na métier na kati na ko be yebsaka bato wana te ande na approcher na comprendre azande mususu mais na loba na ye azala kalo lengaza ata na yebisi te mais bon a changer te lo lengenga na monela ye nazala na moi ba côté mususu mais azana bandenge moko bo ana bandenge ne oko comprendre yete azana kibonzambe kibonzambe na Luanda taka bato zo bisa bato kange Luanda abika kibonzambe na Luanda atika ida betika bongo do asana kibonzambe moko bo leader atanga akombo nzambe pamba batanga pe kombo nzambe pamba non kotanga ngwa avec makambo pamba balobela ngo ça veut dire vandi no ka boy nzambe na malikambo moko osa no ba mambuno mo boezanga na ngotina ya mabe okotsa nzambe wana na sens wana metango tanga omende tozo sola fo bato ba comprendre que to sola na kibonzambe donc ça veut dire ngana oyebisa ye aza leader nanga azala kalo lingi aza onunga na kutelier a changer te azala déjà oye azali omoni o yazo akokisa kaka o nzambe abongisela kaye mais kozala wata kozala danger asada azala déjà netinga oyebisanga te kunzado na yeba nazala de ya danger o naza o nzamba selanga na ya de etumba na binisa mboko pendant 7 ans na continuer les et wana ex-président nga Ferregola pendant 7 ans comment vous a reconnaissant oui yemuta abengi caméra bo filmer nde bat ba moninga omone yo bengi caméra na yo nde ba filmer nga et tout ça ya ba tchaka bongo caméra zoye esili donc voilà et tout ça kibonzambe toujours c'est vrai que c'est le P11 bonanda ko boaki to mu ba générique bimi ebele générique nous impressionné tom sous c'est pel surtout lo ba ninga no nyoso ba boaki nyoso ba ke bien sauf quand nga nazaki na bango na terrain te mais ndeza wana nde nazongela mosala wana nini ngolo bana soko zalaki ba ke bien mais po yo zaki tous les groupes ba ke bien po yo zaki nga pe tant nazala ka ba bando ke bien mais ba bando ba ke to ubwa na etumba netumba baleki ne peut ba boaki on a bien ba baleki no ba boaki pe na ba orchestre mususu na ba générique mususu oyo ki bon to tya bonka ba master na tia kunza vraiment ba master na wana to master na wana o ba boaki le rôle yo wana ba petit bazali musique to sang sara OK même si ba boya na bango wana master na ngate wana série na ngate ezala na ngo siko ba master na yo wana ba petit na ba boaki oyo ki bango wana siko na petit ko féliciter nani presque bango tout l'orchestre c'est tout orchestre nani o babwa ki bien orchestre c'est tout ya Congo te kaki na kibonzambe
tout c'est la qui bonzambe pour la qui bonzambe na ko ba ke non dona konde hein ils a dona konde na ki bango tout bersa bois qui bien l'obesso à qui bien kota fali pupa vena biso nani bango tout ba qui bien bango tout ba c'est belé hein o musu na boka fatigué lelele Jonathan Makun oui nga ba ke bien nga soki pas Fabricaz na bien animateur angote mais nani mais ke bien o boki Amado aboki bien nani Sabalo ke non Sabalo yewana waboka te waboki Amado waboki eza Sabalo te zakalo waboki Amado eza zakalo Sabalo nde aboka kiliboso mascara yewana Sabalo waboki mascarade mascara Sabalo waboki Amado zakalo bazaka non Sabalo to betana ye Tobinisa bango Sabalo yanza ou téléphone à tonton bandimate la fale blanche veda on a yande Sabalo Zagalonde o aboki Amado c'est ye pas boki bien bango pe bo zela susu ta musuba masa musuba yoka kunzoda taingate nani susu ponga na chef d'état-major bato ba mikolo bandima de ba capitaine ko to la tinna bango te chef ngana chef d'état-major capitaine za na musique musique za armée hein ba wote kana capitaine de l'équipe ngana za boye non on est bon oui eza na motalo kaka mais musique eza armée surtout musique ndenge za la eza armée donc voilà et ba ya tout babo ki be ba ke bien bango tout parce que na bosani faire rigola Blaise ke bien so zang sekenge sanga pasi hein te même bato te bato ne baluka nga na tomber na makambo wana bato banda ku te pas faire na oboya bato te bonga na longo epande na ko moboya dans ce côté on ba ke kuno ndeko boya bato te kuno mo sekeza mabe makasi hein non kuna boboya ka bato mingi bolinga toujours ki bobino to nini parce que zo ba chaque fois que kuna kutu donc c'est kuna qui plus pur non kuna na sens que kozala kuna na sala yango te na sens wana moni na kuna abina zala na kibonzambe te ozaki na yete ensemble kofinga différence obité soko boka ki yete autant kombo ya Blaise te donc yete ke obude Blaise te parce que ozaki ensemble na Blaise te ozaki kuna pas faire rigoler masananga ya ndenge ke orchestre kutu te tango okende ngani aibi mamuto sola masananga mais mon équipe c'est ça qui m'a bien motivé master kende kuna ndeni kuna bonzambe za ki mabete non kibonzambe na nga moko donc bonzambe za kaya yo moko kibonzambe personne na lobite ke batu tout non nzamba écoute atika biso libre tout ça la choix ya des chemins donc veut dire soko lingi oye ozui lobiko so lingi pe yetoke okufi donc kibonzambe na lobaki nezaki nga moko ezaki na okesete ok c'est tout bato pe basambela bazaki dans le sens que ufuna tanga masa na ngai ande orchestre to zaidi aba masa na nga ope abwaki wana nyoso o abwaki deuxième voix o abwaki première ba masa na nga o to kola na bango quartier moko bango nde datikeli bango ka parler nga na koli na nga na komo kiki bango na ke futela na yeka pa papa ba uta na patron naka même donc na sana ngaka place ko nini tinda ko ta periti wata kibonzambe te wana avoko ta kuni bagino te kigi avoko ta kuni bete kibonzambe za kuna tango komi kuna ne comprendre kibonzambe za kuna kas yo moko avant kota na yeba ite kibonzambe za tango na koti na nini comprendre kibonzambe oui mais ya on répondre ngaki za kibonzambe te le baki te na kota ki za kibonzambe po nzambe nda bimisaki na ba révélation na ba pasteur nanga et tout ça pour nga na koma pena nde ba pasteur ba benga nga mo pena bato bolinga pena rita bima po mboko mapana azana okese ya azana mentalité ba azana musicien mais azana moi qui sigo so il est leur hérité watazala qui te ngoza na orchestre nani wana nzambe mokaye te ngana tunika question parce que hérité ka tunika hérité bimbios bolandi na tunika question so hérité za abima kité
bongo il ngoza la wapi ko na kibonzambe ngo pour l'orchestre Mathieu Samuel ngo pour ya frère José Ntita ngo pour ne déjà ndé nazabo zaki na visio orchestre na yo pour na orchestre yo Mathieu Samuel te nga moko ngoza leader yo moko nakoza nga moko déjà ndé nazabo na leader mais retipe fa bangela na mona ba idée na mpo ndio ko okende non ce que avant ndé na linga na intégrer groupe na été je na kotango parce que Kibonzambe nde sala na ya pembeni na ye sa Kibonzambe ndeta mususu na kena na nga ba orchestre misusu donc Kibonzambe nde sala nga na ya wana yepe wana na kuti Kibonzambe vraiment leader moko atangaka ko Nzambe pamba yango pe bita ko Nzambe pamba soka vandi bofa loba mamu esala nga siko plaisir côté na kutela Nzambe bele non leader moko ayebi ndenge nini akoze ayebi ndenge nini ya kolongola mutukanda héritier wata bolongola mutukanda yango bino sepeli lelo sepeli au travailler na héritier Watanabe parce que apport nyo memi na orchestre héritier Watanabe kinga ki caché nanga partout na kendaka fo implicite kala oui caché nanga nano yaya wana na bela non na yena mambo bele kinga kaka otoko découvrir toko expliquer seulement muki donc apport kinga ti kinga qui explique non ezani wana baguna nga yango tant na ke ezaki côté wana yaya eloko ezosala bango babunda on eza caché wana na longoli yango kuna na yena ngo beneti ba bloro wana kuna ko tika la kuna te iwe pe ya sika oui ya mais grâce ba produit na yo ya sikizati ya sikiza eza makasi au moins chaque fois tant on boire ba cri na wana na peut on faire rigolo ti hérité au moins on hérité no créer ba polémique mobo na ye mona timi wata na meme belé ba doit comprendre on a disque nazalaka na ba master babeta mabe nasala nini goga nazalaka na mwasi litoya mibali aboyaka te naseretira ngolele naseretira goga naseretira ngoyolele naseretira pulgoyo je jure je ne mens pas papa Bible lobi soki liboko ezomema yo na mabe kata Bible lobi soki liboko emema yo na bondumba liboko ni mema na bondumba na mabe o ekataki yo l'orchestre wana ndebe maki na ba erreur mauvais compagnie kata nazalaka na ba master babeta mabe nasala nini goga nazalaka na mwasi litoya mibali aboyaka te naseretira ngolele naseretira goga naseretira ngoyelele naseretira pulga oyo je ne mens pas papa. Ok, merci vraiment Kunzardo. Nazo conjugué verbe diembel taza dingabo fistoloma taza dingabo bragadabra ba watande makambo bombo mokonzi nde banzimbu yaya watande ba contrat mokonzi nde mbongo yaya watande mokonzi ya muvuma na ye biso kaka to diembela toki moi j'ai diembel oui nalobi wata makambo wata bambongo wata mituka yo ndengo zaboy soki muto azana apo match Congo to beta lelo esengo na biso za po Congo to beta lelo to gagner donc bato ba comprendre que biso to na ambiance po to gagner ya match donc voilà donc yo ndengo zaboy soki ndengo zaboy za source ya bénédiction ya bato misusu nzamba atia yo po aider ka bato na mokili bato su ba diembeli yo bozo quelque chose. Wata pa source bénédiction ya Kunzardo kunzoninga diembeli ya Kunzardo suna diembeli na zo quelque chose donc mututu ko diembela yo na tuna no mutuna kuno uta kuno bibimine lote siko ba oba ina sima ba bless boss mami tukandengeni non ba diembe na sima mututi siko bini bo profiter kite pourquoi nalobi wata makambu na sens nalobi te ke faire gola pas za makambu te faire gola za makambu oh aza makambu mais goga ni seconde na bitaleki yondo na tuni ndeka soka leki parce que bikuna talezaka na koleka te webi watande bambongo
mokonzi nde bakontra mokonzi nde nyonso yaya wata nde mokonzi ya mouvuma na ye biso kaka to diembela donc voilà. Donc, ok, en tout cas vraiment Kunzardo faut diembela ceux qui ont source ya bénédiction nanga faut na diembela so ça na makanisi ya bien ponanga faut la diembela oui donc ce qu'on a mona wata kati nanga et à sa source ya bénédiction donc voilà. Ok, merci Kunzardo alobi wata à sa source ya bénédiction naye. Merci vraiment na mo kena suka na émission o mettre ko cette émission te moi on a banda au simba kuna après 11 mois ils allaient qui sauter parce que on a benga wata diembel tendeni wata na odiembela e comme simba su ya mingi koleka vraiment nyoso ya bebaki maintenant on va zongisaki to benga Kunzardo job to bengo job. Ok, merci vraiment Kunzardo ce que opesa ba mbote na batu nyonso balingi yo o balingaka yo o basutenaka yo na musala o po kende liboso au moins 3-4 personnes pour ba sendenga déjà n'a pas d'intimba ke émission mais comment la suka donc na habité sur émission écoute ta journée mukoloka ya kota soki pe écoute ce qui est générique eza bato balingi ba mana na signature témoin et très calme na coach propre na coach ba dédicace et vidéo plus 243 89 71 29 373 89 71 29 373 Dadi Machuda yango Dadi Machuda nzambe Divinci yango Kunzardo oloba yango Kunzardo oloba yango wana retirada o alinga bimana na retirada bengenga na pesimbote na bato tu balinganga Kunzardo aza onyoso boyoka oyebisa bango kaka bobosani ke oyo akela ye paza ata bino bolingi bozwa charge na ye oyo akela ye azali donc napesi bato tu oyo balingaka ngambo te Gigi Raveto nabosani te juste bayeye nake ya Donis Katende mon vieux mpona kokende ya dada Zolana nake namoni Beni Mawete Giga Lombo nake lisusu namoni bato tu balingaka nga napesi bango mbote. Donc voilà, la CPL vraiment na yo moi na muké ya bato botika vraiment la cadette moi na muké mama bango vraiment hein merci na bato nyonso balingaka Ginette moka kaya mama bango ya mutu musute kaya mama bango na la presse hein bon te ok en tout cas na komi vraiment na suka émission merci na Kunzardo wandimi hein ko sana mono ya muké vraiment émission na bato nyonso balingaka ngana ke bolingaka mono boza vraiment ebele en tout cas ngapena lela bino ya trop hein ba mina nga Facebook ka ba remarque na bino un kande sanga na mata ba remarque wana bokomela ngai bobenga ngai mengo na ngeza déjà fichier wana bobenga nga bokomela nga na WhatsApp bokomaka ba remarque na bino sala ngali susu hein sala mba mnene vraiment merci na Dadi Machuda nzambe ya Divinci pourquoi pas na venanga Vincent Umberto hein na Manda Sale hein mon vieux lisusu vraiment anga ba vie belé pena bonga ba vie belé bu ba nyuso balinga Ginette mora pourquoi pas mon boss Pirus Bunga depuis Ukraine na ba tout bolinga nga boza vraiment ebele na linga bino trop mais choisir na comme na suka au revoir. Pour baisser des services de qualité, ne cherchez pas hier, Jaspo est arrivé pour un service meilleur, venez nous visiter, avec Jaspo RDC, venez ta serait. Service de qualité, toujours meilleur.